Président Donald Trump alobi mpona mbala ya yambo ete mikolo mikoya mikolakisa nani alongaki maponami. Alobi mbulamatari ekoya ata ezali ya ndenge nini ekozongisa mboka te na bokangi mpona COVID-19. Donald Trump alobi mangwele ma COVID-19 mamonisami makasi na pene 95% kolanda Pfizer na BioNTech ba kompani babale ya Amerika. Alaki kosala na lombango pona kopesa yango ndingisa pe pona kokabola yango lokola mbonge ya sika ya bokono boye bozali kongala. UDPS etamboli lelo pona kopesa maboko na misala ya boyoki bato mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kosala. Bilenge nsima na Joseph Kabila bapusi ya bango botamboli omokolo mwa misato po nzela ya kotambola ezalaki se moko wana na bayi UDPS. Moko na bakambi ya Al-Qaïda akufi na bitumba mampinga ma France bazali kosala na Mali. Bakambi Opération Barkhane ya France bayebisi ete ba Aga Moussa akufi na babombe babetaki.